Oui, salut, bonjour. Bon début de la semaine. L'appareil à Flair Béba 53 ans. Les délivrés. Naye tout sur la mondambo. Tout sur la mondambo. Na tout na boy. Na bino ba cultiver. Ceux qui bozalaka. Sauf vraiment bozalaka. Pena ba fanatique ya solo bo existe à paix. Mais c'est mon retard on dima. Abeta en orchestre oyo. Ba fanatique bazalaka te. Pe ba fanatique ba soutenir l'orchestre monté. Moroté. Mais c'est monté. Tibino, nous avons décision comme à délivrer. Nous avons massé na otoza ba délivrer. Ba réseau est belé. Ba réseau est belé. Tibo a ofinga nga wana na ba privé na nga na ba nini. Na comprendre ate ce qui bino force na bino zara na mafinga mais na ba commentaire. Ou bien vous soutenez na okesa na mabonde ligo. Non. To beta stade martyr wana. Bozala incapable. Yako Tony sa stade on a même un dixième pour ça la montée. De bêta de Paris, vous allez incapable, il y a ça quelque chose. Ils allaient faire souvent il y a vide. Le lot orchestre et bêta dida sarena kuna. Qu'il sera pays vivant bêta dida sarena. Biezote kamara ya keba. Ceux qui vraiment existent là. Ceux qui bozalaka. Ceux qui bolingo en considération ba fanatique orchestre ndenge to mona ba warrior baza ndenge to mona ba gaulois baza ba spiritas ba villageois boke so ma billet kuna dida sarena ya no ka 50 euros nga ko na sona culture pays vite mais na so mida so gi 8 billets na kabeli batu bino boza ba fanatique ya culture boke ndebo so ma ba billet adida sarena ne tonda boso elote boso elote kwa yako chrétien nga kufinga nga na ba commentaire na ba nini do bino makasi kana ba commentaire kwa billet boso marate ya ki sasa to comprendre a to na poto siko kwa dida sarena za wana il faut tondre samedi et c'est les 4 jours sur 4 sur 5 jours pour concert beta ba mise pe si baye bokende boso ma babiye batenga na bango digital batenga na bango wana sombi ba kitoko normal boso ta katikata ta la moitié ya dida sarena pour bo pesa pe artiste pe ba valeur ne bola sa ke bo soutenir kai bino soutien na mafinga yango te faut que ton dité bato ba artiste pour via beta musique na bien monstre abeta musique ya chorégraphie ba ya pe baye puisque ba musicien wana o baye wana pe so bolinga bango vraiment so bolingi te ba kima faut boya ba mona pe quelque chose bo aider bango bo soutenir bango bo pesi bango ba cadeau nde bazona boye poto wana po bazonga kishasa po so bo pesi bango te ba kima boko mo finga bango pe kande boko mo finga nga donc musicien vivant en soutien bo kinde bo so ma ba billet 50 euros ka 60 euros bozana ngote. Donc c'est que baba faux fan, so bon incapable de attendre Adidas Arena. Baba faux fanatique donc c'est que ba warrior ba l'équipe bino, ba gola ba to beto double ba l'équipe bino. Boza ben incapable. Bokende, bo soma ba biye bokende poto ndima ke bo exista. Po boza ka tinga na ngandi mananga bino te. Poto na preuve mo te zo la sakeno bino boza ka. Stade de Martyrs là, ba tu boyate. Adidas Arena ngo biye te kamate. Incroyable. Ça c'est un. Deuxièmement, ba musicien au vie azui na poto. Ba musicien besoin en compagnie vie ou ya poto wana. Bino ti boyina Flair. Mais ti sikona bosse musala Flair sala te. Rien. Vie a tout ça la 3 mois na Kishasa. Soki 2 mois, soki 3 mois. Donc ne boza wana surtout ba o balega na kiltira o boza wana. Donc ata mon côté aza capable et on le kata na fauteuil jaune ya migeni ma wana. Ata mon côté aza capable à le kata na émission moko boy a na paria. Afu tata moi 100 euros, moi 200 euros, moi 300. Boza capable ça la monter pour ça la promotion. Quand on a monaki, kulutu nga viki Nasdaq, na lisa shombo, na Kishasa bazo bunda. Bongo bino obotika na poto abosa neti nini pour soutenir revient sur le plan promotionnel, yelo kwa zo ngobeta. Via oti Kishasa kitima mo 8 heures du temps, ya vol malamo yo en émission. Pourquoi? Parce que azo vivana bato bata be compétent, parce que azo vivana bato o boza na ben terrain na bino mo quelconque. Bona posa caméra gozala ba filmer bino. Bobeti musique après bokei. Donc esimba te public eya te bino etali bino te. Bino pona bino zaka keno ba mona keno visibilité bozalaki. Bozomona. Donc c'est regrettable quoi. Bosa na bino lote. Batu o bobeta na kiltira o bozana poto o vers recruter ata mon côté aza capable en absence y avait na poto à les gata d'émission. Ce sont des choses sur le bon likolo boyina na bino, moi je m'en fous. Bozomona.
bosa elo côté donc bosa ka intérêt à vie bon na vie si masima so faire sali boya et puis voilà bino mo bosa po bo elo côté boye na bosa mon bosa un cap donc veut dire d'abord on a bino d'abord sacrifier ma 300 balles aller capable de gagner ma quoi pour cela concert bo beta maintenant biso to zala to no salango bosa mon donc c'est un peu ça vraiment entourage à vie bon ça peut vie bon na pour intérêt bosa la quelque chose stade wana faut tonda adila ça rien wana faut bosa ata katikati nango quoi ezala ndenge wana ozomona puisque ba musicien wana ba wana so bo soutenir bango te ba tika la pe ba kima na poto comme ça beaucoup mo finga bonde bo finga ba biso ba faire quoi ngana ta les délivrer ngana royate mais na somaki ba billet ba to yanga ba zala oui billet on a somaki déjà parce que bino so ba cultiver so bo zala vraiment bo so menetini da ba warrior ba leki bino ba golo ba beta ngo double ba leki bino mais ce que bino pour artiste ça da effort ou il faut ça là alongo ba mission na Kinshasa a poto asali oyo ko sala basali musala ekitoko ba sala pona bino mais ce que bino loni bozon sela elote ka ko finga ko yana ba commentaire ko lo ba bilobela bani le délivrer to ali quoi pena générique a sikezo bima comme on ba misana na mpia kate donc tout ça le délivrer to ali mais vous m'avez souhaité quoi ba mission ou ba na poto wana faisait quelque chose. Vous allez avoir des intérêts, quoi. C'est bien mon fleur, le délivrer. On est ensemble.